Babina si alipombo lingala news tanga masolo. Lingala News Magazine et sera information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse, pour être bien informé, suivez Lingala News. Nani wana lisusu na commune ya Kinshasa ba jeune oyo bazako soutenir projet ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisela lisusu Fachi Beton na vision na ye ya gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningo Bilambaka bakisela l'homme de Kinbopeto nde ba jeune wana balakisaki bokasi na bango na mobange ya salongo oyo basalaki na ba quartier nyoso ya commune ya Kinshasa. Pona komona mokonzi ya commune ya Kinshasa, le bourgmestre Eric Mbala, mutu oyo azo travailler malamu yaya ndimela ngai. Na commune ya Kinshasa, tozo discuter lisusu te propriété comme on a l'homme Eric, on tobenga pour le moment l'homme décideur. Yeso qui a décidé à ndeko et salami. Po yende a yebi masolo pe muto ya vandisa masolo ya Kinbopeto. A salaki mo bange na tout na ba quartier nyoso. Pe na président ya Asbel Totele Kinshasa Rosa Timba pena membre na ye misusu bazangaki koloba te na micro ya Lingala News. Misala ya Kinbopeto to bandaka ngo depuis vision ya mokonzi na biso gouverneur Jantiningo Bila alansaka Kinbopeto nde to bandaka musala déjà sans soutien ya mutu moko biso mo etanke Totele Kinshasa nde to bandaka ba activité na biso ya rendre commune na biso propre. Na sepelaka mingi commune ya Kinshasa eza na bato maele makasi. Maintenant bato belé babetaka commune kara pona osala misala contenu ya bakonzo tozalaki na bango so moni Totele Kinshasa er moko pe fandaki tokipaki sous salon te parce que mokonzo tozalaki na ye abandaki vraiment ko diriger bien ta zalaki orgueil na ba jeune yango moni tant mokonza mboka gentil mokonza ville ya Kinshasa Jantiningo Bila a suspendre batu nyonso yango to latisi ko bolingo na biso ndenge kolela na biso to lelaki pa na ye to latisi ko bolingo na biso mona musala ndenge zo salama liboso commune yango tozo rendre yango propre ya bato kende na ba site mususu. Parce que jamais rebond sa place mususu sans que nda pour nous à la salité. To ba ino nda pour na biso à la propre et bon to attaquer ba fulu nyo sanike sans soutien. Biso to za Totele Kinshasa. To za na pona hôtel misa bendele ya commune na biso. Toujours na cadre ya le décideur Eric Mbala kaka na bomesano ya chaque samedi ya salongo ya quartier nde ba mama quartier bazanga kipete ko kite na quartier na bango ndakise ya mama Claudine alobi boye na micro ya Lingala. Talo yo na vice bourgmestre to bandi yango lelo te to bandai ko sala kala lokwa pesi ko atikali ko sala intérim to ko sala na ye tala kaka lobby akomi pe ko sala intérim lobby pe kaka sombi biloko biso pe to bandi musa aza muto terrain. Ibongo ya ebi terrain to bandine lelo te ebi terrain tala ndenge pe ifike zo sala ndi to zo sala musala yo moko zwa ba image utala ndenge musala zo sala makara na lelo Simba peyeba ke Kinbopeto ezwi lisusu nguya na commune ya Kinshasa oyo ezokambama epa na ye moko Eric Mbala le décideur commune na ye ya Kinshasa bourgmestre oyo population na etale lobi te batikela biso ye oyo babengi papa aumela na yo na commune na Kinshasa po yo nde oza mwana Kinshasa ya solo Babina si alipombo lingala news tanga masolo.